Motema mabe ya congolais pas jusque là. Bande konanga makambo somo na ebisi bino nazotikela bino boyoka bino moko makambo nini ekomeli Karine Pala. Bande konanga mitema mabe pona nini. Je croyais que j'étais la seule à avoir remarqué cela. Vu qu'on est nombreuses maintenant de comprendre que bilamba Karine Pala lata kabatonga ngo na maison. Ana mwasi o akozanga kindo kite bandeko o eza motema mabe comme Karine Pala. Qualifiée, elle s'habille bien. Elle a un modèle, elle a un modèle au CPL. Mais quand on se tourne, mais tant qu'on va toi qui nous tombe ça, la façon. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ou soit tu as ton bilamba, ou y'a ta côté mususu. Ou soit bilamba, ou y'a ta kaye, moko mutato rango. Parce que y a des clients, il y a des travailleurs, mais si on a des travailleurs, on va qualifier. Bande koto kata nanu tolo bananu mukie après to na kotiela bino mwana mwasi oboyoka yeti na suka ndenge alobaki epi boyoka na avi ya bato mususu. Mbote na balandi nyonso o balanda Irsi Botelo TV bambote na bino isika bozali kande to yebisaka bino question ezambalano ya liboso otombe na chaîne na biso nde to yebisaka bino bo s'abonner soki ezambalano ya liboso o trouver chaîne na biso. En tout cas abonnez-vous, commentez, likez et partagez nos vidéos et kosala malamu mingi. Lelo to na lisolo ya Karine Pala balobi congolais aza motema mabe. Mutu oyo abomaka congolais ezaka ndeko na ye moko congolais. Congolais alingi musala te, Congolais alingi mutu abonga te. Bande konangai, eza na ba audio moko, eza ya somo, ba video moko ya somo o batu na TikTok. Et puis ba lobi yango pe en plein air, do ba lobi yango na TikTok o mutu nyonso amoni. Pourquoi tolinga ko salir réputation ya batu? Congolais, pourquoi tolinga kaka ko salir réputation ya batu? So bomona ki mutu wana akomi na ye mikolo mwa ko bima, mutu wana akomi koyebana, mutu wana akomi na ba client ebele, akomi vraiment na clientèle makasi, ale bolingi bo kitisa Karine Pala. Bolingi bo salir réputation ya Karine Pala. Pourquoi tu as kaka koloba likambo o msos kutu nanu kutu opesa ilambano pa Karine Pala tongate nanu kutu omemela Karine Pala ata cliente moko te. Mais oza mutali boso ya osala vidéo na TikTok pour dire que Karine Pala yebi ko tongate, Karine Pala tongaka bien te, et puis na tali ba commentaire bato balobi que Karine Pala bilamba o yala takatongisaka na Benin ye moko te mutatongango. Pourquoi bosa bwe? Posa na biso eza nini tomona Karine Pala se la biso vidéo ndenga zotonga bilamba to nini? Bandeko ba congolais nazotiela bino boyoka fi otina suka bo sentir que ekomi motema mabe azolo bango avec haine na motema. Oza styliste te, oza otongaka te, mais oyebi ba défaut ya bat batongaka. Qu'est-ce qui prouve que bilamba o Karine Pala lataka yete mutatonga ngo? Siko soki za yete mutatonga ngo, pourquoi zotongela batu bilamba? Est-ce que robe o koketa lataki na libala eza mabe? Tomona Sylvia Bala. Sylvia Bala, Sylvia famille Bota, Sylvia Seka, Sylvia ya Belvi Kandi. Elamba Sylvia lata na libala, est-ce que zalaki mabe? Elamba o Benita lataki, est-ce que batonga ki yango mabe? Bande ko soki na tieli bino ba audio bokoyoka somo mwana mwaso ba bloka bimis na motema na ye, en tout cas ezaki motema mabe. Soutenons-nous vivants. Tolingana, pourquoi tolingana raté? Pourquoi tozaka wana pona omona ba mabe ya baninga? Karine Pala banjo tonga lelo te mutu nyosa yebi yango o aloba yebi te ke Karine Pala tonga aza motema mabe. Soki tiba comédien ba pesa Karine Pala bilamba comédien zo bala a confier Karine Pala tongele lamba po ayebi ki e Karine Pala. Amona Karine Pala tia tongaka. Ayebi Karine Pala za na capacité ya tonga nini ayebi. Karine Pala zo tonga ba bilamba ya be venema minene.
aotonga bilamba ba mannequin ba défilé nango azo participer na ba défilé kana biloko ya tongaka nango ya nini motema mabe na muninga ya nini so zana eloko sala te na TikTok pelisa caméra banda obina bina to mona bato musu ba obina bina tie caméra bini bini peli ko nango azui ba vie ndeko botiko sali ba réputation ya bato. Il faut arrêter. Botiko sali ba réputation ya bato. Olingo kimisele clientèle. J'ai lu les commentaires na page ya ndeko en tout cas na okimawa. Plus de 5000 commentaires. Mais sur 100% ba commentaires ils en a 90%. O bazo accepter que Karine pas la bilamba la trahie te mutatonga rango. Pourquoi motema mabe? Musuku toyebi ata Karine pala ngoto mona ya tati. Molanda ye kana TV. Molukika obebisela ye clientèle na ye. Olukika obebisela ye réputation. Franchement, Congolais to lekisi Muto tonga bilamba bo mona. Batu ba balela ngo. Bo mona batu ba bimela ngo kitoko bo mona. Me bo yaka kotiaka ba en na bino. Bozo yaka kuwanga nango. Pona ni. Bandeko natela bino nanu audio ya fille oyo. Natela bino na ba video ya fille obomona. Boyo kanon ki motema mabe ya bana basi. Manque à faire quand des comme ça biso mitema mabe to ndeni. Bandeko so zamba no liboso côté na chaîne nanga, abonnez-vous, commentez, likez, ou partagez ma vidéo quand de to ebi sarabino et salabi. En tout cas to partager vidéo o, to partager pour to signaler na batu moi na moi o asa motema mabe. To partager vidéo o poto monisa ki motema mabe ya mwana mwasi o. Boyo ka ende ngazolo ba boko yoka pasi. Boko yoka pasi na motema. Eza pasi bandeko. Mitema mabe esungara te motema mabe efutara te botika Karine pala kimia botika yena musala na aza modeliste tongo. Mutu nyosa yebi Karine pala au capi de la mode. Mutu nyosa yebi yango botika ye kimia bandeko to yoka audio mwa mwasi o eza pasi mingi vraiment. Franchement, il y a solonga moko na comprendre Karine pala nini zana ye. Ki bu styliste na ye ya kana nzoto no moni ba modèle bien. Mais ceux qui bato bako tomi sa bilamba pa na ye bilamba ki toki sati ba modèle moko tomi la bango bizarre. Na ebite ceux qui bilamba ni wana goto sango na bato mususu ailati ceux qui bato atunya kosi kini maison na ngam to atombaki. Franchement, taninga bimisa ki Benita longi mulili na make-up. Benita, c'est une très belle femme. Hein? Naturellement, Benita, elle est belle. Même la make-up, Benita, elle est belle. Mais tala mon kola libala Benita, Karine Bemisi Benita longi mais si ça make-up est au collé. Make-up et longa Benita est moindre comme tu vas quoi azui à qui la faute précoce. Ba te belle ba kansa ko to pensa mutu ay ko boke la Benita mauvais sort. Que papa ça qui na kanda amnezo reposer na pete pour ni Benita kobal alors que qui misala mabe ya Karine pala yebine au salate monka qui professionnel awa sous coquette miss coquette le les bimbe wana robe ni lotongeli muninga mukola libala muninga wana robe ni lotongela e coquette make-up flou et le coquette bima kasi déjà coquette naturelle ana njoto makasi ko bimse so elongi makasi atayo mo Karine. Si vous avez un salade, pour le plaisir. Vous allez concentrer dans ma bouquet, tika qui vous stylise, tika qui vous maquille sur nos salawana parce que vous simba nangote. Dans net awana photo ou coquette mais qui toko. Robe ni bimi qui toko parce que eza robe ou pas na ote. Elle était belle là, yena mobile ba bonga ki parce que ba lache pas na ote. Mais on va lache pas no mi lokola Michael, tu mobile mi lokola Michael Jackson ba déterrer les lois aussi couleur na bon mwana, coquette mi lokola bi moko ya maman moko ya 90 ans. Attends. So yebi no ressemble ça te Karine pala chica. Parce que so baby sabaninga, yo moko ozana ba modèle kitoko. Yo moko maquillage ne bi bien, mais ya baninga zo bi bien te. Mutama bete, ou bien za misala mabe. So ça jalouse na baninga no ça la claire. Na yeba te biloko bo que no lukani n'est pas Karine pala. Quand en tout cas pas ça mutama boke loko abino soit disant star, on faut pas qu'on côté mbo. O sa bino misala mabe, bo we la ko que n'est pas Karine pala wana. Boko tika na bino te.
boluka ba styliste mususu na Kinshasa ba styliste belé bazana kitoko ba yumi sala pena ba professionnel ba sala penda make-up mo mi wo même ba nazo reconnaître yo lisusu te atongolo pena modèle vandi ne lamba etele mission mabele mais oya Karine Pala tongela ki Benita wana idée ya modèle ezalaki bien mais batonga ki yango bien te Benita moi surtout les kits qui mabele check mabele Benita en valeur te. Je croyais que j'étais la seule à avoir remarqué cela, vu qu'on est nombreuses maintenant pour comprendre que Bilamba Karine Pala la takabatonga en la maison a été. Parce que je ne peux pas comprendre une styliste comme Karine Pala, qualifiée, elle s'habille bien. Elle a un modèle, elle a un modèle au CPL. Mais quand on s'autonome, mais tant qu'on qui nous tombe ça, façon. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ou soit tu as Sarah Bilamba oya la ta côté mususu ou soit Bilamba oya la ta kaye moko mutatonga rango ce que oya ba client ya ba travailler ne mutu batongaka mais ce que moni ko na ba travailler o ba qualifier te bazo bebisa image na longola bango changer mususu oza condamné te ka oza na bango ma chérie mon frère ezo bebisa image entreprise na yo Luka en tout cas Luka solution bandeko na ngai koyoka mwasi okoloba en tout cas eza penza pasi mingi banda na bando amona bilamba nyonso o Karine Pala tongaka personnellement moi non namona nanga teke o elamba moko eza na défaut o Karine Pala tongangi bete kotala robe coquette alataki na civil na ye eza kitoko mais fille on a comprendre te comment aye kotio la robe muninga alataki na civil na ye et puis coquette na civil abima très kitoko même na coutumier na ye abima kitoko Karine Pala tongela ye na mobile na ye bilamba vraiment kitoko makasi atongela ye na mobile na ye bilamba kitoko makasi na yebi te koma congolais motema mabe yango ya nini na Karine Pala olukosa motema mabe na muninga po o gagner combien po o gagner nini po o gagner nini na kimotema mabe o ko gagner nini est-ce que coquette bima mabe robe o Benita lataki na libala est-ce que yaba bima ki mabe congolais botika jalousie moi si otia ya lobi na ndimite ke moi so esi atongisa ate lamba atali puta pamba opa Karine Pala tango ba ponte na ndimite ke moi so esi salango bata ani na liputa baloba ba ponte na ndimite que moi na moi so esi salango pourquoi ko yo sali réputation muninga yo ke loba na Karine Pala katika musala na ya tonga azonga musala théâtre musala zo futele mbon Karine Pala bandi ko tonga lelo aye ko liongo te lokwa na nzela kandeza kozuka kuti ozuka moi maison couture moko boye oye ko ma couturière aye ko liongo wana te Karine Pala tangeli musala na ye oyo atangeli yango atangeli musala na ye ti lelo akoma o azali eza po atangelaki yango atangeli musala na ye azwi diplôme nango azwi certificat nango aza na ba brevet ba certificat ya musala na ye oyo. Alors il faut ko tika ko sali ba réputation ba ninga eza bien te bolinga bando vanda galaxy bino ndenga tonga bilamba bande ko botika N Pro Max boza nango eza kitoko te. Nani ebisi bino ke Karine Pala mutataki ya be makeup atataki ya be makeup yo ye kolobela makeup to oye kolobela bilamba o monte ke so kote sinyo sumi bale na kati okomi motema mabe oza motema mabe to mona Sylvie bilamba lata na libala na ya lata bilamba na ibima kitoko batongela na mobile na ye très chic très kitoko tala coquette na coutumier na ye tala Karine Pala ndenga tongela beauté image lamba motema mabe ya nini kaka na star na bino Karine Pala za star na bino motema mabe ya nini o luko baby sa réputation ma modéliste o joani liko nango o pelisi pe caméra o sali pe ba vidéo tiepe live pona ko luko sali ka réputation muninga. Ma chérie, mon frère, Luka Moussala. Ma chérie, Luka Moussala. Ce que Luka Moussala, c'était Luka Moussala. Kenda ta na maison Karine Pala, kende ko lukata ya obanata ko gumbe la kaibi lamba. Na place oya ko sali réputation muninga na live.
azwa bilamba na ye moko atinda na bene batongela ye aleya atongela bato ndenge azocrée bamodele na ye. Est-ce que daya bomona mutu moko abimi liboso abimi na caméra alobi ke ngai kuna napesaki elamba pa Karine Pala tongelanga modele naponaki yango te nde atongelanga daya mutu abima biso nyonso totala bilo Karine Pala tonga tomona badefile Karine Pala osala non tomona te mutu moko abima po Karine Pala tongelaki elamba bien te aye koreklame non tomona te siko motema mabe oyo yo ya nini ndeko nanga mwasi motema mabe oyo yo ya nini ponde toza tomona tate mutu moko abima alobaka Karine Pala tongela mabe Karine Pala zotonga ba voile Karine Pala zotongela ba marié bilamba. Ok, musiko critiquer même robe au Karine Pala lataki na religia coquette sasa. Bandeko ba congolais yango mboka na biso zo ko avancer te po motema mabe na motema mabe. Tolingi ko apprécier misala ya baninga te. Il faut ko apprécier misala ya baninga. Muta fongola maison na ya munene bongo Karine Pala sotala ta télé réalité na ndaku na ye omona kake o ndako styliste yo ya kofinga ye na kimotema mabe na ki jalousie na yo oye kofinga muninga opelisi pe caméra na TikTok o bato balandi video wana pe mingi oyebi nini otia na mitema bato pourquoi boyebi ka ko bebisela baninga ba marché na bango oyebi nini o yo bebisi oyebi combien de personnes oyo kimisi pembe na Karine Pala ndeko eloko sali eza malamu te motema mabe efuta keloko moko te motema mabe oyo sali na via muninga na via star na bino kara na Congo nde to yaka okitaka ba star na biso kara na pays na biso non to mona te na pays moko boye bomona basali live mo bazo kitisa ba star na bango bazo finga ba star na bango nulle part ailleurs kaka na Congo Karine Pala za star moko munene na monde théâtral azo sala kitoko na monde théâtral na monde na banga bata théâtre azo jouer très bien. Oye koto na styliste azali. Combien de personnes au Karine Pala latisa abanjo letcha batu lelo te ma chérie. Karine Pala bando letcha batu kala ce qui peut-être yo yebi angote. A letcha déjà batu abandi ko letcha batu kala. Lelo nde yo ye po moni lamba coquette boye bake eloko ne loko dépendant na qualité ya tissu. Ce qui peut-être yo moni roba coquette mabe mais yeba ke e dépendre na tissu o batongeli ye modèle ezaki chic et puis Karine Pala tunyango kitoko peut-être yo ye pour le belande tissu mais pour nanga na moni pe tissu roba coquette ezaki mabete ezaki kitoko to mona libala Sylvie asala papa na Sylvie eseka to mona libala na ya lata 2 fois tous les 2 robes wana Karine Pala nda tongela ki mabeni nezawana ndeko motema mabe nzamba lingi yango te botika kosali réputation ya star botika kosakaka biso ne tofongola ba caméra pona kofinga ka ba star na biso jamais tofongola caméra pona ko apprécier star na biso ozo sala no pe live ofongoli no pe caméra et puis mutazo finga muninga batu pe bazo kota baotia ba commentaire bazo aimer soko landeli na batu wana eza na mutu moko te o apesa ki elamba na epa Karine Pala tongele ya tongi mabe eza na mutu moko te o mema na elamba pa Karine Pala te o pesa ata foulard pamba o asalela o te ata tabliya pamba o no pesa ete mais oza muta liboso ya koya koloba muta liboso ya opelisa caméra pona koya kofinga muninga franchement congolais motema mabe ndeko nanga to sepeli na ote motema mabe leki bandeko soza mbano liboso tombe na chaîne en tout cas o s'abonner o commenter o tia ba j'aime na okande tolobaka bo tia ba j'aime bo partager vidéo o s'il vous plaît. Bon partager vidéo auto protéger clientèle ya Karine Pala. Tout le ko baby sa clientèle a muninga te. Ka pona jalousie, ka pona motema mabe, o salipe live, ka pona motema mabe o pelisi pe caméra. Eza pasi.
bande ko totia ba j'aime na vidéo to partager to s'abonner massivement ko s'abonner ça gratuit ko tia j'aime ça gratuit en tout cas botia ba j'aime na vidéo oyo eza pasi penza motema mabe congolais motema mabe na ebité motema mabe ya nini botika Karine Pala kimia asala musala na ye soki yo yebi ata ko simba tonga te soki yo yebi ata ko tonga te mama luka musala ya kusala kende ko luka ta ko kombola bandako baninga kende ko luka musala et non oya na réseaux sociaux luka ta obina kali osa batu ba mona batu ba seka kata nengo obina ke oya ka ko finga muninga oya ka ko critiquer musala muninga oya ka ko loba o eza bongo te oya ka ko loba biloko lukuta eza malamu mingi te eza malamu en tout cas merci mingi na babote love merci mingi na bandeko nyonso o balanda Irsil Botelo TV en tout cas nozo tiela bino boyo kalisusu ndoki ya moi mwasi oyo après ngana bino tokokabwana bye. Je croyais que j'étais la seule à avoir remarqué cela. Vu qu'on est nombreuses maintenant, tu comprends que bilamba Karine Pala la takabatonga ngo la maison a été. Parce que je ne peux pas comprendre une styliste comme Karine Pala, qualifiée, elle s'habille bien. Elle a un modèle, elle a un modèle au CPL. Mais quand on s'est tourné, mais tant que tu as nous tombe ça, la façon. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ou soit tu as ton sarabilamba, ou yala ta côté mususu. Ou soit bilamba, ou yala ta kayema comme ta tongango. Parce que il y a des clients, il y a des travailleurs, il y a des travailleurs. Mais si on a des travailleurs, on va qualifier, on va faire sa image. Donc là, on va changer nos sous-sous. On va condamner tes causes, on va ma chérie, mon frère. Et ça, c'est une image entreprise. En tout cas, Lucas solution. Lucas solution. Franchement. Franchement, il y a solo nga moko na comprendre Karine Pala nini zanaye. Ki bu styliste na ye yaka na nzoto no moni ba modèle bien. Mais soki bato bako tongisa bilamba pa na ye bilamba ki tokisa ti ba modèle moko tongila bango bizarre. Na ebite soki bilamba ni wana go tongisa ngo na bato mususu ailati soki bato atuni akosi ke ni maison na ngam to atonga. Franchement. Taninga bimisaki Benita Elongi Mulili na make-up. Benita, c'est une très belle femme. Hein? Naturellement, Benita, elle est belle. Même la make-up, Benita, elle est belle. Mais tala mon kolaliba la Benita, Karine Bemisi Benita Elongi, mais si ça make-up est collé. Make-up Elonga Benita, il est moins de l'occasion de quoi il azui à qui la faute précoce. Bah, t'es belle, bah, quand ça coûte pas penser à mon tour, aéroport que la Benita mauvais sort. Et papa ça qui na kanda am les reposer na pété pour ni Benita kobala alors qu'il a qui misala mabe ya Karine Pala yebine au salate mon ka qui professionnel awa sous coquette miss coquette pour les bébés wana robe ni lotongeli muninga mukola libala muninga wana robe ni lotongela e coquette make-up flou et le coquette bima kasi déjà coquette naturelle ana njoto makasi ko bimse so elongi makasi atayo mo carré so ko yebino ko sa musala te ko sala ngo pour le plaisir te zala concentrer na maboke tika ki bu styliste tika ki bo maquilleuse wana zo sala wana parce que zo simba nango te tala net awana photo oyo coquette mais ki toko robe ni bimi ki toko parce que eza robe uti pa na ote. Elle était belle là, il y a un mobile qui parce que la lache pas na ote. Mais on va lache pas no milo ko la Michael, mobile milo ko Michael Jackson ba déterrer les lois aussi couleur na bo mwana, ko gata milo ko le ya maman ya 90 ans. Attends. So yebino ressemble ça te Karine Pala chica. Parce que so baby sabaninga, yo moko za na ba modèle kitoko. Yo moko maquillage ne bimaka bien, mais ya baninga zo bima bien te. Mutama bete, ou bien za misala mabe. So ça jalouse na baninga no ça la claire na ba te bilo bo que no lukani n'est pas Karine Pala quand en tout cas pas ça mutama boke lo kwa bino soit disant star on faut pas ko tilembo o sa bino misala mabe o we la ko que n'est pas Karine Pala wa boko tika na bino te bo luka ba styliste mususu na kishasa ba styliste belé bazana kitoko ba yu misala pena ba professionnel ba salo penda make-up mo wo même ba na zo reconnaître yo lisusu te atongolo pena modèle vandi ni lamba tele mission mabele mais oya Karine Pala tongela ki Benita wana idée ya modèle ezala ki bien mais batonga ki bien te Benita moi surtout les kits qui mabele
etiaki mabe ya bengeta en valeur te.